Bonjour, bonjour na balandi nyonso ya émission na biso ya Diaspora Debout. Émission na biso ya mokolo ya lelo ebandi to pesi na bino balandi nyonso ya émission na biso bambote bisika nyonso bozwami. Ozali na États-Unis, ozali na Canada, ozali na Angleterre, ozali na France, na Allemagne, ozali na Afrique du Sud, ozali na Angola, ozali na Namibie. Na pesi bino bambote bisika nyonso bozwami toyebi ke monde oyo biso nyonso tozalaka air moko te. Na ntango oyo na Afrique toza na moi, eza na Amerike kuna baza na butu baza na kolala, na Asie baza na tongo, na Océanie baza na après-midi, donc toza na ba air différent. Yango wana tozopesa bino bambote ba bonjour na bato baza na tongo, ba bonsoir na bato baza na butu to bato bakotala biso na butu, ba bon après-midi na bato bakotala biso na après-midi o bakozwa temps ya kotala biso na ba après-midi topesi bino nyonso bambote pe to souhaiter na bino mokolo ezala malamu, ezala mokolo moko ya bénédiction, grâce ya Nzambe et tambola na bino Nzambe a visité biso nyonso na mabota na biso. Nzambe a visité mboka na biso République démocratique du Congo. Oyo émission to sololaka masolo ya mboka yango ebandi to sengi na yo mutu oyo ozali en direct yo mutu oyo ozolanda émission na biso bo partager vraiment ba vidéo to na posa ya soutien na bino soki bino bo soutenir biso te tozape na bato mususu te ba ko soutenir biso ezali kaka bino ba abonné ya chaîne à YouTube na biso eza kaka bino peuple congolais, eza kaka bino ba patriote, kaka bino ba wazalendo, pe kaka bino ba nationaliste nde sengeli bo soutenir émission na bino oyo. Émission oyo ezali émission ya ba congolais, ezali pona ko bundela Congo, pona ko défendre peuple congolais. Yango wana to sala émission oyo parce que za mokumba oyo ngai na nzima pe bo pesanga makasi ndenge bo soutenir ngai. Ezopesa ngai makasi ya ko continuer musala oyo ya okenda koluka ba information ya kokotaka ti na base ya mai na ba source pona kozwa ba information ya makambo oyo ezoleka na mboka na biso koya kopesa na bino nde boza bakonzi na biso. Peuple azalaka mokonzi, peuple azali souverain primaire. Mutu oyo aleki peuple azali te, le seul oyo aleki peuple ezali kaka ye moko Nzambe le créateur yende azali kolo ya nyonso. Na se ya Nzambe ezali peuple nde azali mokonzi, peuple nde mutu avotaka, peuple nde mutu apesaka mandat. Soki peuple avote yo te okoki kozwa place na makasi te. Yango wana na constitution na biso na article 64 elobi ke peuple esengeli atelemela groupe nyonso to ba individu nyonso oyo balingi bazwa pouvoir na makasi. Peuple sengeli atelemela bango, peuple sengeli a stopper bango. Yango wana peuple congolais esengeli boyebaka oyo ezali article oyo pe efanda na mitema na biso poto telemelaka ba individu nyonso to ba groupe nyonso lokola tala Kagame aza ko utiliser ba congolais meza Kagame po akwesa pouvoir na biso oyo biso topona. Kabila Kanambe komanda ipo alingi asimba minduki andimi akoma na rebelle susu azonga susu parce que azali rebelle ya makila. Kabila Kanambe komanda ipo aza démocratité, aza démocratité yaza rebelle akotikala rebelle. Yango wana moni malgré to kotisa kiye na kati ya politique akoki yango te alongoli veste ya politique. To pesier ba valeur ya ko honorer en tant que ancien président, to pesier valeur ya ko to honorer en tant que sénateur en vie, mais akoki yango kaka te. Ya angi azongela kaka kazaka na ye ya kala, azongela kaka identité na ye ya ki rebelle. Ye wana akei akesima minduki lelo azoboma ba congolais parce que liboso azali ko boma ba congolais ya ko batama. Abatamaki. Mais lelo oyo ebimi siko na miso ya bato ki mutu oyo ayaka na mboka na biso na ba boti ya mbula na ba kapo ya mbula
to komisie mokonzi to latisie veste to tambusie na car ya kitoko ya lix to lalisie na ba villa akomi multimilliardaire lelo abalukeli biso akomi koboma biso akomi kolinga koya lisusu kobotola pouvoir oyo biso ba congolais to voter oyo biso ba congolais to tieye na mutu wa mboka na biso pe o azali ndeko na biso makila na biso mwana na biso leader na biso papa na biso na kombo ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo siko bino bakabila ba infiltré oyo bo infiltra biso na sommet ya mboka na biso bolingi sikoyo boya bobotola biso pouvoir na biso ekosimbaka te wana attaque ba vrai congolais attaque ba wazalendo attaque ba patriote na lobi non yango wana biso tozo kaka ko mobiliser peuple tozaka ko sensibiliser peuple pe to pesa peuple ba information nyonso po peuple ayeba po peuple atelema po peuple azwa conscience yango wana congolais bisika nyonso yo zali yebaka ke mboka na biso eza a danger bato biso to yambaka na mboka na biso to pesaka bango esika lelo ba pesi biso mokongo ba otia biso mbeli na mokongo lelo ba obundisa biso lelo yo ba telemeli biso ba komo linga bazongisa mboka na biso na maboko ba pato zonga ba esclave biso pe attaque ba kolomboka attaque ba patriote ba wazalendo to ko jamais kondima Kabila Kanambe azonga suna mutu wa mboka na biso tokoki jamais kondima ba Rwanda baya bayiba su minere na biso tokoki jamais kondima mutu lokola nanga coquille vide mutu ya ba Rwanda o azali instrument o Kagame aza kosalela bango baya babotola biso sous pouvoir tokondima ka yango te yango wana ba proposition na bango nyonso bazosala o dialogue to boy dialogue na mboka na biso toza na crise te élection les cas qui bien peuple congolais to voter président Félix to PCS 73% ti akosili sa mandat na ye nde to kesus na élection to voter le susu président mususu oyo to ko remplacer président Félix na 2028 mais en tant que mandat na ye na nesirité ye akozala wana surtout na bitumba oyo yazo bunda biso peuple congolais tozo souhaiter na président Félix azala wana makambu nanu ya 2028 to tongo na pembe 2028 to mona élection te président Félix assis sa mission na ye atombola Congo tala eloko oyo président Félix cadeau munene o azotikela biso il y a accord contre il y a accord avec États-Unis pays oyo ezalaki contre biso ezalaki ko soutenir ba inina biso et soutenir Rwanda plus de 60 ans banda indépendance ti na année 2025 de États-Unis bandima kolongwa côté ya Rwanda kolongwa côté binemi kolongwa côté baini bakoma na côté na biso bakoma na kana biso tozala na bango partenariat pour to tambola malamu to travailler na partenariat gagnant ezali cadeau moko oyo tokoki jamais kobosana yango te yango na président Félix azali héros vivant oyo tokozala naye tokobanda ko célébrer tobanda ko pesa hommage en tant qu'aza vivant tokobanda vraiment ko honorer na kata mboka na biso aza ko mériter na makamba minene oyo ya sali a aussi sa insécurité oyo tobanda nango banda 1960 avant indépendance ba insécurité bazara na mboka na biso lelo au président Félix azo mettre fin na insécurité na agression na tuerie na pillage na tolobani na ba massacre pe na génocide o nyonso ezali kosama mboka na biso République démocratique du Congo le président Félix azo mettre fin na yango na nzela ya ba accord tosala na États-Unis nyonso makambu nyonso ya mabe ezosila même corruption même détournement naza ko assurer bino ezosila ezolimwa na Congo nazo assurer bino surtout soki kaka guerre ndenge ekomi na suka ndenge ezosila mbala moko toki na ko changer constitution soka to changer constitution esili makambu nyonso esili bato nyonso baota munoko bato nyonso baoganga ba détourner nyonso ba détourner mbongo ba jouisseur nyonso bazoloba o ba oleka ba TV baloba ka bangonde ba vrai jouisseur mutu lokola Nicolas Kazadi vrai jouisseur mutu lokola
nani Jean-Marc Aboun vrai jouisseur bangonde bato ba jouisseur a liboso metala ndenge bazolinga babwakela yango bato mususu bakosela yango bato mususu nzoka bangonde bato bazalaki ba jouisseur na pouvoir o bangonde ba profiter ya mingi ya koleka mais lokola tosila soni tozalaka na soni te pe totambwa na lokuta nde bokomolinga bobwakela yango bato mususu mais peuple congolais bandeko bolimbisi mais peuple congolais ayebi vérité. Peuple congolais ayebi nani aza nani, nani osala malamu, nani aza la volonté ya mboka, pe banaye balingi mboka te, peuple congolais ayebi bino, bokima peuple congolais te, pe bokosa peuple congolais te, po vérité eyebani. Vérité na kata mboka na biso eyebani, pe toyebi bino, bien toyebi bino malamu. Biso nyonso toyebi ke na ba émission na biso nyonso ya Diaspora Debout to bandaka yango na kotombola pe konetola kombo na Yesu Kristo. Na émission na biso lisusu ya lelo toye kotombola pe konetola kombo na Yesu Kristo likolo na nyonso. Yangwana na émission na biso ya lelo tolingi to exote yo ndeko to yebisa yo ndeko na ngai kotambolaka na vérité te pe na lokuta te otambola nango ensemble eza mabe ndeko sengeli olakisa position na yo soko ozali foi lakisa ke oza foi soko ozali chaud lakisa ke ozali chaud kozala mbeli ya mini mibale te kozala toba ndenge balobaka ni chaud ni foi kozala bongo te esengeli olakisaka position na lolenge yo ozaleli. Kasi eloko ngana lingi na lakisa na yebisa na yo tona conseiller yo molandi ya émission na biso linga ozala mutu ya vérité kolingaka otambola na lokuta te lokuta ata lelo profiter na yango ata lelo o gagner na lokuta ata lelo o bénéficier na lokuta mais yebaka suka nango ekozalelo mabe parce que suka nango oko perdre nyonso oyo yo gagnaki na lokuta ata o mataki okomaki na sommet na nzela ya lokuta mais yebaka ki oko kweya mais soko za na vérité ata mokili ba condamné yo ata batu ba yinio ata batu ba sekio ata batu ba lobby n'importe quoi pour na vérité oyo za na yango mais yebaka ki na suka nzambe akotombolo nzamba kolongisa yo esengo na mutu oyo azoluka asala esengo ya nzambe esengo na mutu oyo azoluka asala volonté na nzambe esengo na mutu oyo azokima masumu esengo na mutu oyo andimi Yesu Kristo lokola mukondi pe mobikisi na ye nde aza mutu ya esengo memi mokili bazoseka ye memi batu bayinie parce que na mokili oyo Satan abundisaka bana nzambe mokili oyo bayinaka mingi kaka bana na nzambe yangwana omoni ata Yesu Kristo oyo azali mwana nzambe atunaki na ba disciple na ye mokili balobaka nini pona ngai mais yoka témoignage balobaka misusu babi oza Belzebul misusu balobi ozali démon misusu balobi ozali nganga misusu balobi ozali magicien donc batu na batu baoloba pesoko tali mingi o batu baoloba eza kaka négatif même ata ekiri oyo basaki kompe po baboma Yesu bazalaki ko organiser balokuta parce que bango moko bafandi bamitu balobi soki mokili to pepe batuni biso pourquoi bozo ko accuser to pourquoi bolingi boboma e boloba nini ba préparer lokuta to loba kaza muta trouble to loba ke azali mobali ya bandumba to loba ke aza muto oyo aotinda peuple atosa mibeko ya l'état te azotia désordre na kata mboko moni lokuta oyo bango ba préparer pe bongisa ndenge na mokili ezali yango monaka bana nzambe mingi basali na nzambe mingi mokili eloba mingi kama be pona bango et préparera pe lokuta pona bango mais mutu oyo a protégeaka agardaka basali na ezaka ye moko nzambe nde mutu agarda réputation basali na ye nde mutu agardaka vie ya basali na ye donc ezalaka nde ngwana tellement Bible ezoyebisa biso ke tozali ba meme kati na balu donc toyebaka ke na se ya moyo oyo
tozana bitumba bakobundisa biso mokili baolingaka biso te bana na nzambe yango wana ndeko na ngai soki otambola na vérité otambola na kubanga nzambe ata oyebi ke bakoselo makambo bible lobi baloba mabe mpo na yo me bakutu na mabe wana te lokola yo oyebi ke mabe wana baloba mpo na yo oza te komitungisama te pesa nzambe merci pe tika bato nyonso baloba mabe pa na yo bakoselo makambo babebisa réputation no bazobundisa yo baluka badétruire yo zongisa bango na maboko ya nzambe nzambe ye moko akojuge bango kasi yo ndeko ozo continue na mabe na vie ya masumu na vie ya kindumba na vie ya ekobo na vie ya escroquerie corruption yo muto kenda andaka banganga yo muto bakata banzoloko na nzoto yo muto bapesa yo singa loketo yo muto bapesa yo baki bapesa yo chaînette na monde magique yo muto okenda ko signer ba contrat pe ba alliance na satana elo na nina biso bongola motema bima na nzela wana ya mabe okozwa litomba moko te keke soit ta business no sikasiko ezo ko évoluer keke soit tozo simba mbongo atoso mi banda ko pe mituka mais nazolinga na talisa pe na yebisa yoke suka nao ekozala mabe po nzela wana eza courte joie to esengo moko ya mukuse yaka epa na Yesu Kristo yo azali mokoni pe ngobisi na biso epa Yesu Kristo nde vie ezali nde solution ezali nde nyonso ezali pe nyonso epa Yesu Kristo ezalaka malamu Yesu Kristo akodecevoir yo te po ba o nyonso batalela ye batika koza jamais confondu ba o nyonso batia confiance epa na ye babika batikala jamais kokisa masoni Yesu Kristo yende nzambe ya solo yende nzambe ya bomoi totomboli kombo na Yesu Kristo likolo na nyonso Yesu Kristo yende azali nzambe likolo ba nzambe nyonso na monde visible pe na monde invisible yende azali nzambe papa yende azali nzambe créateur yango wana tokumisi Yesu Kristo yende nzambe ya Abraham nzambe ya Isaac nzambe ya Jacob nzambe ya Moïse Aidin abala o azali père ya réveil ya mboka na biso yango wana biso nyonso tolobi merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tokoti sikasikoyo na kati ya émission na biso ya mokolo ya lelo tozali na basije mibale oyo tolingi toyebisa na bino pe tosolola na bino to partager parce que kati na émission na biso tosololaka to partageanaka to pesanaka ba idée na émission na biso ya lelo tolingi tosolola Vital Kamerhe abomi République démocratique du Congo. Vital Kamerhe abomi Assemblée nationale. Vital Kamerhe a trahi peuple congolais. Vital Kamerhe a trahi peuple président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pe Nicolas Kazadi sortie médiatique na tellement ezalaki na maloba ya lokuta mingi tellement ezalaki na makanisi ya mabe mingi oye alekelaki po abebisa réputation ya gouvernement otoza nango lelo abebisa réputation ya président de république lelo oyo et memeli ye ba problème tokosolola ngo na émission na biso ya lelo tokosukisa na IGF oyo bauti ko longola ye na place ya inspecteur général ya république ba uti kolongole pe a koti na retraite azui retraite abimi na musala na honneur nyonso na kimia pe na esengo kasi toyebi ke makambo eza ebele président a joué na sagesse kaka pona kozwaye kopemisa ye pembeni apema avec musala nyonso asaleli république pe mabe nyonso o ya saleli république mais président a reconnaissant na ye ba pesi merci ba pemisi na ban ape mananu ape sa chance pe na batu mususu bango pe bakota ba sala musala ezali kaka ngai Anderson Bala Pabo leader ya diaspora debout o ebele babenga kanga leader charismatique ya diaspora mingi pe ebele batu babenga kanga Anderson mot premier Anderson étoile de Dieu, Anderson étoile de lumière, Anderson étoile du berger. Mingi pe ebele abatu babenga kanga Anderson étoile de lumière, P Anderson voyant héros va avec cette force que tu as. Ebele pe ya batu babenga kanga Anderson lion indotable,
Anderson Aigle Royal, Anderson Aigle Blanc. Nyonso eza na kakanga po naza mobundeli ya mboka nanga République démocratique du Congo pe naza défenseur ya pepe nanga pepe congolais pe naza ko soutenir o ezali ba institution ya mboka nanga surtout l'institution présidentielle o ezo kambamba na mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo yango wana nazo benga yo congolais nyonso toya to simbana to soutenir mwana mboka oyo ana makanisi ya bien pe aosala musala makasi azobundela mboka tala na niveau lelo oyo amemeli mboka ezongi na niveau international to komi na niveau ya kosigner ba accord na États-Unis to komi na niveau oyo ba agresseur ya mboka na biso bazobima pe oyo ezali ba sanction nyonso tozalaki nango ba embargo nyonso tozalaki nango na mboka na biso esili kolongwa lelo Congo ezongi na maboko ba congolais lobby ekozala esengo pour la République démocratique du Congo na kati ya République démocratique du Congo biso peuple congolais to ko profiter na minéraux na biso na richesse na biso na mboka na biso biso moko tozui contrôle ya mboka na biso est-ce que esengo to esengo te yango wana peuple congolais bisika yozali yaka to simbana to soutenir mwana mboka. Eza mawape pasi na kozala na ba animateur ya ba institution mboka na biso loka ba Vital Kamerhe. Vital Kamerhe apesinga pasi, Vital Kamerhe apesi peuple congolais pasi. Bandeko tolanda nanu o ezali déclaration ya Vital Kamerhe après toya kosolola na sima bandeko. Nazo bino tante tolanda vidéo ya Vital Kamerhe na matata Pogno. Il a parlé de l'ancien Premier ministre. Tout en gouvernant le pays, il a modernisé chez lui. Mais si nous faisons la liste des premiers ministres depuis 1960 jusqu'à ce jour, l'Équateur et les Bandoudo battent les records. S'ils avaient en même temps construit chez eux, le Congo serait... Est-ce que quelqu'un serait mécontent? Mais les mêmes ont des châteaux en Europe. Alors donc, ne rions pas, ce sont des choses sérieuses. Quand on vous responsabilise, pensez d'abord au patelin, au pays et tout le reste. Merci beaucoup. J'apprécie pleinement l'intervention de notre collègue de tout à l'heure. Il a fait allusion à mon passage à la primature. Je voudrais juste apporter un élément d'appréciation. Parce que nous sommes suivis, non seulement au niveau national, mais au niveau international. Je crois qu'il n'a pas bien apprécié l'analyse globale et globalisante de cette intervention. Parce qu'il a dit qu'il s'agit de l'argent volé. Mais c'est grave. C'est grave, chers amis. Nous sommes députés. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît, chers amis. Nous sommes devant l'hémicycle et quand nous prenons la parole, nous devons mesurer les propos de ce que nous disons. Je suis le seul Premier ministre jusqu'à présent qui ait écrit une lettre à l'inspecteur général des finances, qui est de l'opposition, pour qu'on puisse enquêter sur toute ma gestion de 7 ans comme directeur général du BCECO, de 26 mois comme ministre des Finances et de 4 ans et 9 mois comme Premier ministre. Je n'ai jamais eu un document qui est venu pour dire que j'ai détourné de l'argent. Et vous le savez, le dossier Bukangalonzo, c'est un dossier politique parce qu'il n'y a eu aucun détournement. Mais si les dossiers a circulé à la Cour constitutionnelle, à la Cour de cassation, à n'importe quel coup. Mais alors, s'il vous plaît, cher collègue Matata, oui, je me rappelle que ce n'est pas honorable Dengo qui a dit que l'argent de voleur. voilà. C'est dans la salle que quelqu'un a crié. Ah, mais voilà. Donc la motion n'avait pas de raison d'être. Et voilà. Nous avons dans la salle ici un Premier ministre, Matata pour ne pas les citer, un aéroport Pembaneuf, une université moderne où les enfants vont à l'école sans habits, vous trouvez tout là-bas. L'argent volé, mais pour investir au Congo. L'argent volé pour construire au Congo. Assemblée nationale et comment protéger et Tinda
bayiba me batonga na bango na Congo Assemblée nationale ya Vital Kamerhe. Yoka Vital Kamerhe atindi. Dans son projet, c'est intéressant, continuer. Dans son projet, Madame Judith Soumitra a besoin de construire un hôpital moderne à Goma. Goma, c'est en RDC. Et si elle fait ça, ça va rester dans son actif. C'est mauvais de vouloir aller construire ailleurs. Vous, mes frères de l'Équateur, Grand Équateur, construisez-nous là-bas. Pasipe mawa. Bandeko pasipe mawa. Assemblée nationale ekomi bisika o ba miyibi bakendaka ko batama. Vital Kamerhe na matata mponyo basakani na peuple congolais, basakani na souverain primaire, basakani na justice ya mboka, basakani na président de la république, basakani na biso nyonso. Vital Kamerhe azo soutenir matata mponyo. Matata mponyo alobi ke dossier à Bukangalonzo ezali dossier moko politique. Est-ce que Matata mponyo akoki ko expliquer biso ngo na Assemblée nationale to akoki ko kende ko expliquer biso ko lakisa innocence ne na justice? Vital Kamerhe apesi Matata mponyo espace pour Matata mponyo à s'exprimer, à loba buzoba, à expliquer biso babuzoba. Pena suka balobi ke Vital Kamerhe azoloba ke eza na batu oyo ba cadre ba ministre ba député ba mikonzo ba oyiba mbongo ba ke somba na poto me Matata mponyo asibi atongi na kati ya Congo. Est-ce que ça malamu to eza mabe? Mais eza mabe eza mbongo muyibi, eza mbongo pepe congolais. Université wana na biloko nyonso Matata mponyo atongi o asomba eza ya yena famille eza ya Congo te. Mais Vital Kamerhe a comité na niveau ya ko soutenir Matata mponyo parce que Matata mponyo a yibi peuple congolais atongi a ye privé. To le rappelle lokola Kabila atonga kinga kati na ye to ko condamner ye te. Nde tomoni député mususu aleki alobi yiba na yo metonga na kati ya Congo tala mama Judith Soumitra ma première ministre ya biso auto soutenir ye mikolo yo azana projet atonga hôpital na Congo central. Soki eza na mbongo na ye eza na ba copie na ye eza mabete me mbongo ya leta muyibi mbongo ya leta ya peuple congolais ayiba po akende kotonga hôpital privé na ye wana biso to boy yango to ndima ngote pe to yebi ke mama Judith Soumitra ti lelo oyo banda bandi pouvoir na ye ti lelo nanu to yoki na sangwa détournement te na gouvernement na ye nanu to yoki likambo détournement te. Mama Judith to yebi aza mama oyo azali ko sala pona honneur ya peuple pe pona honneur ya bana na ye. Mais Assemblée nationale na biso ekufi, Congo ekufi parce que batu lokola Vital Kamerhe banzima ke boyiba ka mebo tonga na Congo. Pasi bandeko bino moko bolandi pe Vital Kamerhe na place ayebisa Matata mponyo ke awa eza pesa ko se défendre te. Yo esengeli okende ko se défendre kunda na justice te bango bazo protéger. Vital Kamerhe azo protéger. Botala ndenge Vital Kamerhe azo répondre na président ya cour constitutionnelle. Vital Kamerhe a comité na niveau à répondre président ya cour constitutionnelle tolanda. Les amis, affaire Matata mponyo. Vital Kamerhe hier avait répondu une fois de plus au président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamuleta. Vital Kamerhe, on l'aime ou pas, c'est monsieur, c'est l'un des politiciens les plus intelligents de notre pays et un vrai homme d'État. Écoutez. Du dossier Matata, si ce n'est l'intéressé lui-même, ici en plénière, en présence de tous les députés, pour dire qu'il est convoqué pour être jugé. Et votre président a écrit à la Cour constitutionnelle, non pas pour susciter un pugilat entre des institutions,
47 de la Constitution. Et pour dire que ce sont des questions en tant que grands responsables, nous pouvions traiter sans étaler en public. Puisque si le président de la Cour constitutionnelle m'avait écrit, j'allais l'appeler pour lui rappeler 2 ou 3 petites choses seulement. Puisque vous n'avez pas le droit de me couper la parole. C'est quoi cette affaire? Ou alors je lève la séance et vous ne parlez plus. Je ne suis pas idiot, vous me laissez parler jusqu'à la fin. Je crois que c'est le minimum de politesse dans notre pays, n'est-ce pas? Alors, donc j'allais lui rappeler 2 petites choses, puisque les juristes sont très forts. D'abord, j'allais lui poser la question en quelle qualité lui peut interpréter la loi. Il est président de la Cour constitutionnelle, mais n'est pas la Cour constitutionnelle. 2, nous avons des cas dans le passé. Des Salomon, sénateur Salomon Escadella, n'est-ce pas? Mais on avait abandonné les charges contre Salomon Escadella quand il est devenu sénateur. Ils étaient embêtés, n'est-ce pas? Mais nous avons les cas de Matata lui-même. Mais c'est eux-mêmes, après avoir levé les immunités au Sénat, qui ont dit nous allons stopper la procédure de Matata, je ne sais pas quoi le Sénat avait donné son autorisation, pour lui permettre de se présenter comme candidat président de la République et député national. Est-ce que Kamere était là? Mais alors, et s'il était élu président de la République? Je pose la question. Et s'il était élu président de la République, ils allaient faire quoi? Avant de poursuivre, je vais vous rappeler notre cas qui s'est passé en dehors de notre pays. Vous savez que plusieurs charges pesaient sur les candidats Donald Trump, n'est-ce pas, aux États-Unis, oui ou non? La juge, c'était Trump, si je me souviens, avait dit je suspends toutes les poursuites contre Donald Trump pour lui permettre de se présenter librement et sans aucune pression comme candidat président de la République. Peut-être que la dame croyait que Trump allait échouer, mais il est passé président. Maintenant, c'est lui qui commence à arrêter les gens qui devaient l'arrêter. Vous voulez que notre pays fonctionne comme ça vraiment? Maintenant, l'honorable Matata a acquis de nouvelles immunités. Il n'est plus sénateur, il est député national. Alors, la seule question est de savoir, quand vous dites oui, la procédure avait commencé, ça concerne le premier. Il est député national revêtu du titre d'ancien Premier ministre. Donc, il faudra qu'on fasse attention aux choses que nous faisons maintenant, puisque demain, ça peut nous rattraper nous-mêmes. Alors, je vais tout simplement, je voulais dire à l'honorable Asselo que je le remercie pour son intervention. Bandeko. Bino moko bomoni. Vital Kamerhe ndenge a trahi biso, ndenge aobundisa biso, ndenge aza ko humilier biso. Vital Kamerhe apesi ba exemple zanga tina. Ba exemple moko ezanga mutu ezanga na makolo. Matata Ponyo aza mutu oyo basi balongola immunité na etango azalaki sénateur, basi ba kabaki na justice asambise justice alandelela ye. Matata nani Vital Kamerhe lelo akomi koloba soki Matata Ponyo abimaka président, soki elobaki lokote, soki ezara pe na sens te, soki ekomi makanisi ya bato, soki pe président Félix azara président te lelo, soki Martin Fayulu ndabimaka président na élection 2018, soki Moïse Katumbi abimaka président na élection 2023, soki eza soki Vital Kamerhe ngo ebisa biso nini?
Vital Kamerhe azoloba na président cour ya constitution ya mboka na biso ke azali membre ya cour constitutionnelle ya mboka na biso kasi ye aza ko engager cour constitutionnelle mobimba te aza président ya cour constitutionnelle aza ko engager cour constitutionnelle mobimba bolimbisi bandeko esengelaki abenga ba juge nyonso ya cour constitutionnelle bafanda ye atangaka po yo Vital Kamerhe oyeba ke makambo ya zoloba ba analysaki yango bango nyonso parce que bango nde batu ba na pouvoir ya ko interpréter constitution esengelaki abenga baninga na nyonso bafandi rapport abandi kotangela bino siko lokola asalaki ka otanga ye moko nde yo Vital Kamerhe omoni ke donc asali makambo wana ye moko te makambo ye alobaki pona Matata Mponyo ata otuni ba juge nyonso ya cour constitutionnelle ya mboka na biso ba oye biso les mêmes ba ko interpréter les mêmes articles pe les mêmes idées pe les mêmes esprits oyo ye président ya cour constitutionnelle a interprétaki pona Matata Mponyo pe akebisaki yo Vital Kamerhe okoko kota makambo ya justice te pe okoko pesa justice leçon moko te surtout bango bato o ba interprétaka o ezali constitution ya mboka na biso Vital Kamerhe oke musika na lokuta na makanisi pe maele mabe obandi ko pesa biso ba idée ya États-Unis ya Trump na Matata Mponyo za ndenge moko te okobalisa makambo Trump na Matata Mponyo sikoyo bato ya vide président de la république na yebi te makanisi nini eyelaki yo ondima Vital Kamerhe akoma président ya Assemblée nationale tala sort Vital Kamerhe azali ya biso te aza ko travailler pour l'intérêt ya banguna ya République démocratique du Congo tala lelo Vital Kamerhe asilisi valeur ya Assemblée nationale asilisi valeur biso ba congolais pe aza ko sambwisa pe ko fingisa au président de la République na bato ba yebite na bato baza ba ignorant na bato baza na connaissance te na bato baza facile à manipuler ba okosa ba mbala moko ba otala yo président de la République ba otala ye Vital Kamerhe te nzoka makambo Vital Kamerhe osala eza contre yo azobundisa yo président de la République azobundisa biso peuple congolais azobundisa pouvoir na biso pe alingi te kimia ekota pe développement et ya na mboka na biso Vital Kamerhe ba bengaka Vital Kamerhe pacificateur lelo za sous pacificateur te lelo koma Vital Kamerhe négocier akoma kosenga ba négocier akoma Vital Kamerhe prophète akoma ko prophétiser pe boy makambo ekokisami a prophétisaki ba ville ekokweya a prophétisaki aéroport ekokweya tout le monde yango pe na est après prophétie na ye tout le monde ville tout le monde pe na aéroport ndenge ekweya tout le monde yango donc aza Vital Kamerhe prophète ya malheur ya peuple congolais ya malheur ya République démocratique du Congo siko bataboye moyen to accepter bango na mboka na biso ezate to lingi bango te na mboka na biso toza na poste ya Vital Kamerhe akotisa démission na ye a démissionner atika mboka na biso to évoluer azonga na mboka ya ba mama na ye mboka ya ba para na ye toleki na sujet oyo ya ministre ya justice et ministre ya finance ya mboka na biso Nicolas Kazadi batebele balobi ke Nicolas Kazadi bakangi ye mais Nicolas Kazadi bakangi ye te yango wana nalingi na tangela bino wezali message ya Nicolas Kazadi balobi nini. Après sa sortie médiatique scandalisée, l'ancien ministre des Finances, honorable Nicolas Kazadi, serait aux arrêts depuis jeudi soir en Mbuji Mai et il a été ramené à Kinshasa.